parce que moi quand on a qui le bien des bonhommes à la type bonhomme qui m'a belle et télémi boy www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika la kaka na poto avec l'ami d'ombre babi moto epela moto epela na poto kembo alege mboyo lele kembo yo mama alege mboyo lele tobine la gangolo na ozana kembo alege mboyo lele poto na ozana kembo alege mboyo lele bote na bino nyonso balanzi ya www.potonapoto c'est vrai que nous sommes c'est le plateau des stars. Moi, Ngouba, la presse, Internet, c'est signé ma campagne. Moi, la presse, ah, que ça n'a pas mis la lemba, le phénomène au moyen lui est candy partout, aux camino mon côté déjà à ta poto, donc tu n'as pas tout les actes. Bino mo d'abord le phénomène, on va faire que c'est la phénomène Ujana. Ujana akoleka biso nyonso tu bakomi ba Ujana tete oh ma se fana ebila Ujana eza école de foot école de foot mais ba jeune biso ana chassa ba komi ko ba mutino Ujana mutino sta komi Ujana oleka Ujana tete zani nous tous la caméraman na biso ba lemba to ko na biso to landa ba vie moko na moko c'est parti avec moi c'est na maman la biso to koyoka epa lo bana concernant ba la biso ba leki okoloba o bazobenga lelo Ujana ba ye wana pona kolata mabe vraiment to zomona maman to yoka ya loba bonjour maman bonjour de maman comment on la maman ok maman vraiment tout va pas bien ça on va porter la beauté de nos maman ko lo bani pona bana bazobenga Ujana phénomène Ujana pona yoka ko ozomona on a un phénomène na eza mabe parce que moi quand on mona qui le bien des bonhommes à la type bonhomme qui m'a belle et télémi boy c'est quoi type na ba bima libanda lupang ba tata na ba bazomona te que non moi na zo bima lati mabe tout maman zomona te que moi na zo bima lati mabe c'est que ça va prendre bazo permettre mabe pour jamais on permettre moi nanga ala tabona et simba te alors ba maman de soutien ça moi si et bomba ka mabe la moi si et ça on peut moins cher mais ba na biso ba lingi soutien te le quoi mabe les à côté les ma parce que belle baptême sans l'or ma parents de ba s'occuper na bana tant mon que parents boti moi la que na zo bima bongo okogangela mwana te zonga na ndaku la ta soutien je lamba likome l'air maman permettre comment on ça nya obima na ba maman de ba éduquer bana ba mo bien ba éduquer on a ça. Ok, merci. Maman va éduquer voilà. Ujana quel lo va Je m'appelle Cynthia Kams et je viens de vous parler de la part de Sepela TV. Sepela TV est un décodeur qui a un mboka partout où vous avez Congolais de la diaspora au sommet Sepela TV. Et ça ma chaîne Nia Congo P.A. Congolais. Que ce soit RTGA, que ce soit RTNC, que ce soit P1 TV, aussi Bundes Images, Genesis, Press Play. Donc ma chaîne est appelée Congolais P.A. Congo.
Batebele babenga biso du nord au sud, de l'est à ouest, babenga biso babibozone sa promotion et à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Vandi, tu sais, mais c'est la promotion. Vous savez quoi, tellement de clientèle. Et puis, souci à ces plates, ça va client là, non, la promotion à 115 livres et 6 mois d'abonnement gratuit. Cette fois-ci, juste pour vous dire que dans le stock, tout ça est belleté, mais ça va limité, c'est vraiment limité. Vous allez belleter beau benga pour consommer décodeur à ces plates. Ba maman, et ce qu'on a vu nos pays, pour ba filmer, que ça sort en ligne là en français et en anglais. Ba film nigérien, il y a ba congolais, ba africain, vraiment comme ça, ba papa, tout cas si binopé, tout télébino, ba chaîne, il y a sport na kati donc football 24 heures sur 24. Aussi pour les enfants, bien sûr, on a pensé à vous. Vous avez aussi les chaînes des enfants, que ce soit en anglais et en français. Donc, toute la famille de partout, n'importe quelle génération, et aussi gospel, évangile 24 heures sur 7. Pour la minute, beaucoup ça peut minute, mais contactez-nous dès aujourd'hui, dès maintenant. Quand on est besoin de un numéro, botine de la biso, pas coordonner la bino, et puis biso peut botine de la bino, c'est la TV. Donc qu'est-ce qu'on fait? Acheter CPLA TV. Voilà, quand on est temps, c'est pour la mission de la déjà, la famille, basée les parents, basés tellement et les balles là-bas. Nous avons la mission de nous avec des caméras. Il faut passer un petit peu à Canabango. Sans soutien, et tant que vos parents vraiment vous allez la police, baza vraiment problème le plus des amis libana on a mais problème les années de base parce que banana est-ce que réellement d'ici que banana va bimaka baza na babuti ou bazolandela bango parce que babuti oyo bazotambola na kobanga nzambe tango bango baza babuti bazobanga nzambe bakolakisa bana na kobanga nzambe so basi wana kobanga nzambe na nzimbi te bana bakotambola na non le problème ezali d'abord biso bakana il faut tous avoir responsabilité na biso na maboko tozala baparent oyo tozotambola na kobanga nzambe nde bongo tokolakisa bana na biso mpe kobanga nzambe bakotambola malamu bakoyeba ndenge nini ya kota parce que la Bible parle de so totali na Bible tokomona bana oyo bazalaki ya basala nzambe ya catholique nde tozali komona baboti nango bazali kosala mpona koencadre bana na bango mpe bakoma basali ya nzambe après mais sikoyo tozomona biso baparent on dirait tozwi abandon ya makambo na biso donc on ne prend plus nos responsabilités en main vraiment nazosenga na baparent batelema bango moko nanu bamama surtout biso bamama toyeba nanu kotambola na kobanga nzambe ntango toyebi liloba nzambe na bosolo tokokommunike na bana na biso wana lobi société kozala malamu mais soki biso baparent tokobanga nzambe te tolingi koluka nzambe asolo te ekozala vraiment nga nalingaki surtout mona no bakuja nango mpe bamama balobi bango mpe fo bazala baloba ko malheureusement babilero bakenda classe rendez-vous na bango ezalaka 18 après classe babilero bakuja na bake classe no moto ozokuja na classe donc fo tozela baoka 18 po toyoka bango bakujana bango nyonso bake classe bakutanaka bien 18 kokuta bango déjà na bakanga mesika moko bon totambusa mpe kaka micro tozala bamama bazali bandeko batusa baza ebele mais ba 18 après que vous avez bango ba ujana bango mpe fo baloba bango ba ujana bango baloba eloko nini mukusa nini nzambe na nga bano ba bibiso vite équipe akala ba bibiso vite équipe akala nzambe na ngai suka biso vite équipe akala to loba nini ba ujana ba e ba jeune kala ba pesa biso ba vita o donc to sali équipe akala ba lima équipe akala to vandi na biso to zi passer to vandi te tike ba ujana www.potonapoto.com www.potonapoto.com www.potonapoto, ça dit que toi na poto tokotika kaka na
poto avec l'ami Donfu. Babi moto epela. Moto epela na poto. Kembo alege mboyo lele. Kembo yo mama alege mboyo lele. Tobine la gangolo na ozana. Kembo alege mboyo lele. Poto na ozana. Kembo alege mboyo lele. Everybody, let's go! Hey! Pour l'envoi de vos colis, bagages et autres courriers express à destination de Kinshasa, Brazzaville, Pointe-Noire, rendez-vous vite. Biso toali Inter Express Business. Tout le monde biloko na bateau pe na avion. En tout cas, il n'y a pas de bakoli et ça la 2 jours livré dans Kinshasa. Enlèvement au Félé. Donc, il y a vendredi, au plus tard mardi, Bozana Yango. Petit colis. Grand colis. Le transitaire de référence. Inter Express, la solution pour les frais aériens et maritimes. Attends, la province Nini. Pour les transferts de fonds, argent rapide à Kinshasa, par l'intermédiaire de notre partenaire MoneyGram, Inter Express résout vos problèmes. Au côté de Mbongonayo, Nato Mouké. Solution d'Inter Express, comme ça. Inter Express à Paris.